kumama ngolo Yesu Yeshua Yahweh Salina bomo inanga Mama soyo salina bomo inanga Yahweh oh Yahweh Kumama Yesu Mama soyo salina bomo inanga Yopesinga pema yopesinga bomo yopesinga Bandeko batali mbote na biso bino bokolanda video oyo na kati ya lesavertis.net et aussi na kachandel.org Nzambe apambola biso soko landi video ope na ba YouTube o kabola ngona bandeko po mutu moko na moko azala vraiment béni na komba Yesu na tiki moma onyos maboko na ye moko atambwisa biso alobela yo nenga lobela kingai afin que biso soit ensemble tous à la basi oyo bazana mwinda ezana mafuta afin que soki mukolo kozonga tozanga bokonzi na ete meto kotra bokonzi na ye na kombo na Yesu amen bandeko na lobi lelo tosola muke likambu oyo nasalaki vidéo moko déjà en français na lobaki na français na lobaki que comment discerner le miracle de Dieu ndenge ni mutu ko discerner to ko yeba réellement que miracle oyo aza ko mona to eza ko salema euti na Nzambe pourquoi Nzambe atali biso likambu oyo Nzambe atali biso likambu oyo to meka kolobela ngo par rapport surtout à année comme on a souka l'autre le 22 octobre le 22 je vais dire décembre donc 2017 et quand la biso na 8 9 jours hein, 8 ou 9 jours pour to kota réellement na mbula auto bengi 2018 mais boye bango na mitu na bino bande ko bozolanda biso que Nzambe asalaka mikolo na mikolo c'est-à-dire asalaka chaque jour Nzambe asalaka chaque année ce qui nous a besoin ça likambu à cause na suka to ne bandelité makosa la soki amonika na besoin ça la yango tant nous amba sala ki mokili azela kite que azela tamoko bo bandeza ki décision na ye Nzambe azui décision pe abandi ko créer mokili na biloko nyosa na kati ya mokili awe ni ko ba pe que tangu yo botamaki papa na auto mama na yo atale le cause a pe la technologie ba ko sa calcul ndenge ni mwana ko botama mais Nzambe mutu ayebaka mukolo mwana ko botama po Nzambe mutu apesaka mwana yango eza ndenge moko pe tangu tozoloba makambo oyo bandeko eza vraiment pona ko benda kaka bino matoi na lobango bongo puisque les avertis eliko bakeno bat oyo basadia bat oyo batalisa mina makambo eleki Nzambe atalisi bango siko directive ya sika eza nini eza directive ya ko reconnaître que Yesu Masia yende Nzambe Yesu Masia yende mutu akufela ki yo na ngai Yesu Masia yende mutu atika ki biso na mokili awa na Saint Esprit Yesu Masia ye mutu soki ndinga ki ko bongisa bisika soka zongi po azwa biso et puis Yesu Masia yende le bon berger directive asikezali ke otela mutu te motela Nzambe Bible lobi ke no mawana mutu akochaka elike na mutu boni depuis 2017 na tuna bino wa question combien ya ba promesse oyo ba prophète ba pesio ba pasteur ba pesio ba bishop ba pesio ba tunandinga ndenge ba pesio combien de ba prophétie boni ba pesio ce qu'on ba prophétie nyonso ba pesio wana ba prophétie boni essaie kokisami aux de la suko peut-être que tikali mikolo muke ça peut arriver que mutalobi likambo uti pepa Nzambe na lobite que prophétie ya solo za la kate mais prophétie nyonso tout oyo ko ya na kati ya bomo na yo il faut eza na kati ya volonté ya Nzambe or volonté ya Nzambe elinkoloba ke Nzambe ye moko asepeli alobela na kadali ya mutu pona bomo na yo mais okoyeba yango à partir ya d'abord etambole ya mutu wana démarche ya mutu par rapport ya ndenge azo epa na yo na pesa exemple muke soki Nzambe alobi na ngai na lobela yo sœur to yo frère ozola na minute oyo na lobelo likambu Nzambe tie na kati ya motema pona yo soki na lobi likambu na yo ata eza malamu ndenge nini soko moni na suka na lobi ke pesa ngai enveloppe ya prophète loba na nga za mutu ya lokuta aucune part na place moko te Nzambe to baye kolia Yesu Masia to ye moko Yesu Masia asala échange
il y a miracle na mbongo. Jamais. Jamais. Tant que Yesu Masia a kuta na Bartimée, alobaki na ye, Bartimée olingi na sala nini pona yo. Bartimée alobi na lingi na mona. Bartimée amonaki. Tant que Pierre na Jean, bazaki liboso ya nini ya temple wa bengi la belle. Bakuta ina mutu azali kotambola te handicapé ou handicapé, mutu azali kotambola te donc paralysé tout ça. Bakuta ina mutu wana sengi bango mbongo, balobi ke tozala mbongo kopesa yo te, mais oto zala ngo to pesio na kombo na Yesu telema pe tambola. Basenga ki balobaki na ete kendenge za siko bondengo ozwi lobiko no wana pesa biso moi quelque chose pour muni tozangi eloko kolia to pesa non eloko te. C'est pour dire que miracle nyons tout ou bien prophétie nyons tout ou eza accompagné na matériel ou eza accompagné na pesa o sala offrande moko boye o sala sacrifice moko boye eza makambo ya lokuta. Soki mutu aeli obongo yoka eti na suka par politesse après na suka yebisa ye oza mutu ya lokuta eloko ezangaka na bino ezali nini mutu ya na makambo ya lokuta ozali yo moko po ebika eza lokuta mozo banga koyebisa eza lokuta puisque bazo dominer sur bino na maloba ya malamu mutu ako changer langage ako changer elobeli po attirer attention na yo yango lelo toyeba kolobela likambo ya ndenge nini okoki ko discerner ou bien ko yeba miracle ou tie pas nzambe. Tout dans la Bible. Matthieu chapitre 24 verset 24. Natangi yango na lingala mbamoko. Matthieu 24 24 tanga na version na yo. Puisque ba faux prophète na ba faux Christ mingi bako telema bako sala makamu isiminene pe donc makambo belé na makambo c'est belé et que comme même possible séduire bato bali ba élu ali mutu oyo nzambe abengi ko benga na me ko expliquer on ce qu'on a lingala ya Peter Yesu azoloba awake soki wana zaki azo pesa ba ekol na ye ba makambo oyo bako tambola nango. Puisque ce qui est solo na kati na yo, tu as la vérité en toi. Le kuta ce qui est et que kota te na kati na yo. Yango Yesu Masia alinzela solo pebomoi. Le chemin, la vérité et la vie. Ce qui m'a be moko boye e ye na kati na yo, to le kuta moko boye lingo na kati na yo. Vérité za na kati kolobaka wa ezo elinge kote za lokuta kozwa yango te. Yango ezaki normal que Yesu Masia apesa na baekoli na ye babibundeli o bakoye bakotambola lango par rapport ya temps par rapport à mokili po ayebi que tangu ya kokende soki apesi bango ba conseil te bakozala bakoyeba bango musu bakoyeba yango misusu bakoyeba yango te. Étant qu'un bon berger azo pesa conseil à l'obi que bokeba so zongu na atali ko na donc na 23 Bible lobi que dans Matthieu 24 23 lobi que soki mutu ayebisi bino botala Christ aza awa ou bien aza kuna bondima bango te puisque na bande ce qu'on a 24 ndenge lobi mingi bakoya ba faux Christ na ba faux prophète bakoya bakosala bikamwa bakosa makambo minene na bikamwa au point même que bakokoma prêt ba séduire bato bali o ba biangami ba séduire bango ou ba faire égarer ba bungisa bango nzela ndeko faut comprendre loko moko boye pasteur docteur apôtre prophète c'est pas évangéliste mutu moko ta ko pesa yo promesse ce que uti pa na ye que simba jamais mutu moko so apesa promesse o se comporter mabe a kolongola promesse na yo mais ce qui nzambe a promettre likambu a ko pesa yo nenga prometaki yo
yango c'est important de comprendre que muta ko kosa yo te que non ndenge za wana obongisi enveloppe na yo dimanche tout dimanche otoleka mingi basu peut être ba enveloppe vide ndeko dimanche ko ya awa encore ko ya je pense le 24 sur le 25 batu mingi o ba yebi makambo ngo te ba kanisa que non siko ndenge za déjà donc le 24 ndenge za boye ba ko pesa subina so ba enveloppe mususu pona nini po le 31 bo pesa mbongo pasteur asomba mituka apôtre asomba ba chemise diacre ceux qui évangéliste asomba mafuta docteur akende kozwa basi na kati ya ba hotel c'est ce que basala na bambongo na bino yango wana basala ngolo musuta akoya pa na bino kanisi mutu moko ya malunga nzoka bakamba sala kutsoko yebi yango kutu na soni kutu ba donc batu bayeba ki okenda osambela na kati ya église ya mutu wana na bien église ya mutu wana bande koza pasi koloba makambo oyo meza toza na choix te tokomi na tango ya vérité so koza côté ya vérité makambo na zoloba ekosala yo bien mais so koza côté lokuta omona mamu na zoloba ndeti naza ko attaquer ba pasteur ne pourtant mbongo ba oyo kopesa oko profiter na ngopeta mais pourquoi faut côté la pasteur na yo pourquoi faut côté la apôtre na yo pourquoi faut côté la docteur na yo to évangéliste na yo to prophète na yo mingi ba kuna ba prophète na ba Afrique abongisi enveloppe no malamu olobi ke natinda ngo pona mona kana ba vidéo asala ka ba bikamwa natinda enveloppe na ngai po comme ça lobi ko ezoma ndeko libala musala kobota nyonso utake pa nzambe guérison utake pa nzambe na pesi un exemple awa na ebandeli ya Pierre na Jean balobi ke oto za nango to pesio na kombo na Yesu teleba pe tambola na kombo na Yesu na kombo ya pasteur te et comme le nzambe ya boye nzambe ya kingani nzambe et soki bomoni biloko na eza ko s'accentuer mingi et que mutu ngo baso kumisa azolo beloko te azali muto na lukuta aza moto na solo te aza moto na lukuta mosala na nzambe achaka mbongo liboso te nzambe nini yango asenga mbongo bandeko nzambe nini Bible était cette sur na kati ya nouvelle alliance to na nouveau testament awake tango église tikala ki mutara ko pesa salon ndenga nda ko kanisa na volonté na ye na pekisi ko pesa te mais ko pesa o ki ba pesa enveloppe o ba marié bo pesa 700 ba célibataire bo pesa 200 tout ça ezal makambu ya lokuta pasteur soit disant to nganda kuna Afrique mbongo bo pesa asomla ngo ba donc ba matériel pour l'Afrique alors soko za mbongo ebele pesa na babola pesa na bato bazangi soko za muni ke mbongo no ezleke ebele nzamba ko salisa soko pesi mbongo no eke na place ya malamu eza lokola ozala nzela to mona kana bagar na poto awa mutu aza ko lenga osengo mbongo mbongo osengo na susengo te po ke dokulia lipa osengo mbongo wana po amela nango ba drogue soki yo ebi keza bongo pesie mwete ko sale loko te vome kutu sombela e hamburger pesa ye akolia ke opese mbongo ke somba nango drogue eza ndenge moko tango so pesa na pasteur na mbongo akelukula ngo ba petite fille o sale loko moko te akesombela mwasi ne chaînette o sale loko moko te tu ne fais rien o nzamba watala ndenge action na sali action de grâce eza nango makama mbongo te bazo kosa bino badeko action de grâce ali soki mutu a reconnaître bien fait nzambe na kati ya bomoi na ye atomboli mungongo pa komisi nzambe eza mbongo te tant to semble to bakano Yahweh je te rends grâce au pesi mbongo bo comprendre makambo bandeko na ngai puisque soki mutu aza na vérité na kati na ye te ndeko c'est que nano yebi Yesu Masia te makambo na zoloba na minute oyo zolanda ngai fongola matoi na yo maloba eza pona yo soki ozo continuer ko sala bakambo pona ko sepelisa batu nzamba ko sepela na yo te batu ata moni miracle yo salema na suka to ko mona to comprendre to discerner miracle yango e uti wapi miracle yango eskiza na nzambe na suka to ko mona yango.
tozwi Bible lesu totangi na tozwi na 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Koya ya monguna to ya mutu mabe ekosalema na puissance ya satana et puis na ba sorte nyonso to ya miracle ba signe na makambo minene ya lokuta. Koya ya mutu mabe to ya monguna, la Bible nous parle maintenant ya koya ya satana na kati ya mokili awa. Koya ya monguna to ya mutu mabe ekosalema na puissance ya satana ekolandema na ba miracle minene puis na ba prodige to biloko to bikamwa mais ya lokuta. Bon, dans ma vidéo, je vais dénoncer les faux. Bon, comprendre que, et là, quand nous sommes allés pour nous couper sans zambe le kumu, toko yebango toko mona yango. Amo ko sa mo na nzambete. Comment beaucoup di baba tloka ba oh misuso ba comment na ni susu muto a utaka Kinshasa abik sa malade soki ba mbasu soki nini wana tout ça. Beaucoup di ba mutloka muta bongo. Mutu bana kati ya église na ye azo benga na batu na mis bozo mona ngope boye. Yesu alobike na yaki na ye pona batu malamu te na ye pona batu mabe. Eliko lobake no soki na batu na kati na yo batu mabe baza na kati wana il faut batu wana osa nini o te bango loba nzambe par la puissance du Saint-Esprit bako changer. Mais ce que l'ingio dirige, l'ingomba lokola yomoko, isa yomoko, c'est normal ko benga na batu. Mais pourquoi vous comprendre te bande konangai? Yesu alingi to comprendre makambo yo, poto sele na busolo. Ce que lingo sala nzambe na busolo, il faut comprendre nzambe alingi ni pona yo. Nzambe alingi o pesa yebo moi na yo. Nzambe alingi o koma ekelamu ya sika. Nzambe alingi o koma mwana na ye. Bible na Jean 3, 16, le dit que non, Nzamba linga mokila tinda ki Yesu po o nyoso akondima abikisama. Akufate kasa abikisama. Soki yondimeli Yesu ko bikisama okufate. Kokufa ona so beza kokufa kaya nzoto teme ya katia molimo, ça dit soki molimo na yo est commis insensible makambo malamu. C'est komi mwana ya diable. Makambo na za koloba sikoyo. Soko sepeli na ngo tendeko. C'est que vous allez animer na esprit à mabe. Na le but que vous sepela makamnyo na zoloba. Na le but que on a zoloba siko, so na oza ko sepela ngote, c'est vous animer na esprit à mabe. Puisque ngai na ye na zuita pesi tana, o pesa tana ngai na o sala par na ngai. Par na ngai zali ke ndenge Jean-Baptiste a le but que non, je suis la voix qui crie dans le désert. Voix na ngai ezako crier, ezako na ko crier voix na ngai na kati ya media po yo yoka. Oyoka pe obongo la motema mana mutazo yoka pasa ko changer te ndeko. Yesu alingi to yeba ye to landa ye po yenda le bon berger yemta le bon pasteur. Nzambe ana besoin mbongo na oto ana besoin bo moina yo pe motema na yo. Po boye ba place miracle euta ka le miracle bandi le lota. Et bani depuis na tangu ya kala, ils ont continué tile lo lingo ba que non miracle zelo kwa sikate. Yes asa ko lo ba que non botala bikamo e ko landa na ba oyo ba ko ndimela kombo na ngai. Bikamo e fo landa mutu a ndimeli kombo na Yesu Masia. Mais so moni mutu ko mi ko landa bikamo oh non pasteur wana bikisaka. Pasteur wana salisaka. C'est que mutu wana ana problème. Na bike donc nzamba ko pesa grâce na mutu à cause d'un pasteur à cause d'un mutu à ça na frère to sœur abonde pour na mutu pas biki et ça n'est possible mais ce qui comme kolanda batu pour ozoka miracle mais mukoli ni miracle et ko ça pe na kati ya loboko na kati ya vie na yo ki yo moko semble pour na mutu pas biki mukoloni ni ndeko. Il faut to kola na makambo ya nzambe e ko sala malamu mingi totanga na Exode to na Exode, chapitre 7, Zambazo Lokumu, chapitre 7, verset 9. Bible et le Bible. Tango, Pharaon a kolobela na bino, bosa la miracle, yo koebisa na Aaron,
que azwa verge le quoi nzete abwaka yango liboso pharaon et puis nzete na ekoma nyoka. Oh Yahweh nkolo azoyebisa na Moïse tambo okoma liboso ya pharaon soki alobi na bino bosala miracle bino yo koyebisa na Aaron azwaka nzete na ya bwaka nzete ekoma nyoka. Pourquoi est-ce que pharaon il faut le bakebo sala miracle puisque pharaon azaki sur pe na makasi na ye. Ça dit donc monguna za na miracle oyo ko atiraka batu. Soki yo za mwana nzambe de vrai on comprendre que miracle oyo esalema pona show. Batu suso mona pe miracle to mona ngosu na Kinshasa mutu aza kozwa atie batu ba crédit na kati ya ba téléphone. Ça c'est quel miracle mon Dieu. Mais batu bazolanda. Ata mutu aza nganga batu bazolanda. Ata mutu alati croix renversée batu bazolanda. Miracle ko salemaka ata na maboko ya mwasi to mobali za problème te mais mutu osala miracle za mutu oyo fo nzambe nde atambwisa mutu wana. So moni ke mutu atambola mabe asala miracle et c'est que uti pa nzambe te et ça simple pour comprendre yango normalement. Bade ko totanga lisusu totanga lisusu passage moko Matthieu lisusu ka chapitre 7 na verset nango 16. O ezali pona koyeba quelque chose ezalaki comment koyeba miracle e uti pa nzambe. Réponse ezali que na 16 de Matthieu chapitre 7 verset 16 lobi boko yeba bango na bambuma na ngo nde na uti loba awa. Jamais mutu ya malamu akopesa eloko mabe. Et bien mutu mabe apesa eloko malamu. Jamais. Mai oza bolo kopesa jamais mai ya bien, jamais. Bande ko comprendre makambo yo. So moni mutu asana ba fruit ya mabe. Amelaka masanga, azwaka basti ya batu, alalaka na ba jeune fille a se divorcer bala, misuba koma wanani ba akoma kobina bina musique soki ndenge nini, akoma so moni biloko bongo za koya. Na mutu pa ya sali miracle pe salami e uti pa nzambe te. Po fruit ya mabe e ko uta na kata nzete ya malamu te, fruit ya malamu e ko uta pe na kata nzete ya mabe te ndeko. Bon comprendre makambo na bi que peut-être malade no umeli omo luka ou bien libala no zo umele zo ya te ndeko ozo luka na moyen sto bala mais so ke mbangu pa o risquer ko bali mobali après 3 ans o kufi kuti na ko kufa po o ke bala ndoki sans que oyeba so ko lingi ko bota to boite ko bota le malamu me fo te pa nzambe ti ko zo pe mwana pa nganga mwana ngwa bota mi bo mwana ko mi ko lobiso obeli ku da maladie. Il faut causer la temps ya nzambe ndeko. Miracle nzambe mutu pesaka esengo. Miracle nzambe mutu elandemaka na pasité. Bino lobi que non c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se suit d'aucun chagrin. Mutu ozana mwasi, ozana bana, mozana pasi kaka. Ozana mwasi, ozana musala mozaka, munaka mutu sa ko se tourmenter. Poni puisque aujourd'hui et loko ozana temps nango te. Nzambe asunga biso to comprendre makambo bandeko. Pona ko sukisa nazui 1 Jean chapitre 4 verset 2. Oza na cadre ya kaya koyeba ndeni koyeba ke miracle uti pa nzambe te. Reconnaissez boye bango ke Marc ya esprit ya nzambe, esprit nyo soli ko confesser Yesu na kati ya musuni lokola nzambe. Batu boni baso ko reconnaître même pas puissance ya Yesu Masia. Azui ye moko akoma na kati ya église na ye, ami comme ça ye moko pasteur, ye moko docteur, ye moko enseignant, azwa donc prophète azui place ya nzambe. Azui place ya nzambe. Bande ko comprendre que nzambe ana besoin ya loko moko. Opese motema na yo, opesa ebo moi na yo, ondima ye lokola mokonzi pe mobikisi na yo, okomona ke vie na yo ko changer. Alors, na sengi na oboye. Enveloppe au pasteur a kopesa même dimanche oyo. Vidéo oyo nzamba sala grâce ko takala lelo. Enveloppe nzamba au pasteur on a pesa dimanche.
pour opesa mbongo ya action de grâce. Yebisa que pasteur, la kisanga na kati ya verset moko, o Yesu Masia senga ki bayekol na mbongo, ou bien bayekol basenga ki mbongo pa ya batu. So à la question verset wana, komela biso comme ça to solanga na yo. Mi pesa na nkolo. Okomona ke nzamba ko sunga yo, même lelo tant dans za koloba a so komi pesi na nkolo, o croire na malobo to zoloba lelo. Nzamba ko toucher bo moyo na yo, ko changer, okomona ke passe ne ko sila. Maladi ozana ngo peut-être maladi moko temps moko amuke po nzambe akumisa na maladi na tango ko bika. Peut-être libala eza ko ya te puisque nzamba yebi mukolo nini libala no yo ko ya. Peut-être que libala no eza na problème puisque nzamba yebi nini mukolo nini kimi ekota na kati libala na yo. Yo mi pesa na nzambe ko mi pesa na batu ya mokilité. Ala klama be mutu azoko tia elikia na mutu. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Olingo za la maudit ou bien oza la béni. Question. Solingo za la béni kangama na nzambe, kangama na Yesu Masia, Yeshua Hamashia. Oko mona ke bo mone ko changer, ko za transformer bato ba yeba ki yo hier. Ba ko kama obi ke non ndeko a changer. Alors, encore une fois, so moni pasteur assemblée pona yo, na suka lobi ke pesa ngai offrande ya prophète yebisa ke longola prière na yo. C'est ça prière ya lokuta ou soit la prière ya kisi, longola yebisa longola prière na yo. Et puis qu'on dit matin que mutnyos tu a imposé le boko na mutu na yo. Qu'on dit melo kwana te poso ni melo kwana le kwana ti ozo ndima mutu azo autorité sur vie na yo. Nzamba pambola yo na ningo na message oyo. Ceux qui message est béni kabola vidéo na commentaire. Shalom. Yeshua kumama ona masoli na yo so nzambe liboso na yo mosusu te tango ngai na tatoli monene na yo kolo Kumama Yesu nanga Kumama Yesu nanga Jésus soit Kumama Yesu nanga Mon roi soit Kumama Yesu nanga Elohim soit Kumama Yesu nanga Yeshua soit Kumama Yesu nanga Sois loué Kumama Yesu nanga Sois loué Kumama Yesu nanga Oh Jésus Kumama Yesu nanga Oh prends place dans mon cœur mon roi Kumama Yesu nanga prends place dans ma vie je vais te louer Kumama Yesu nanga je vais t'adorer Kumama Yesu pour tes bienfaits dans ma vie Kumama Yesu nanga je vais t'exalter Kumama Yesu pour tes bienfaits dans ma famille Kumama Yesu nanga je vais t'adorer Kumama Yesu nanga 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 Sois loué Jésus Sois loué dans ma vie Jésus oh Jésus oh Jésus Jésus oh Jésus Jésus oh Jésus sois loué dans ma vie plus haut 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 Yeshua Mashiach est plus haut Yeshua Mashiach est plus haut élevé 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 Jésus-Christ est élevé Jésus-Christ est élevé assis sur ton trône de gloire Yahweh les saints et les anges t'adorent Kumama assis sur ton trône de gloire Yahweh les anges et les saints t'adorent Kumama tu as les beaux pieds tu as de beaux cheveux Jésus nous t'élèvons pour ton amour tu es digne de toi adoré Kumama assis sur ton trône
les anges et les saints t'adorent. Kumama. Mashiach est plus haut. Élevé, élevé, élevé. Élevé, élevé, élevé. Jésus-Christ est élevé. Jésus-Christ est élevé. Kumama Yesu nanga. Kumama Yesu nanga. Kumama Yesu nanga. Kumama Yesu nanga. Kumama Yesu nanga, 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 kumama Yesu nanga. Alibala Yesu, Mobali alibala, Mobali alibala Yahweh, Mobali alibala, Mobali alibala, Mobali alibala, Mobali alibala, Mobali alibala, Yesu ya Mobali alibala, Mobali alibala, Yesu ya Mobali alibala, toza koza yeshwala, toza koza yeshwala, okonzi alikola bayase, oyo atambola likolo ya alibala, oyo bikisaki